Coucou, hello, bonjour, 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 bonjour. Mbote mbote mingi na mioso tebe bolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesi ni ba mbote. Ba ebwe ma vie puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Boli bande ko nga boza malamu. Ngai ça va. Kimi ezali. Nzamba mama. Aho batela nga. Na ba kola kola mukeza habitude teta onza ma pesi pe ma bo moyeba na kokumisa nzambe ko pesa nzambe. Merci oyembeli epe. Tala ndenge na komange bungebu. Na ba soza mutakanda ko tala ngate po sepena na ngaiti. Soza muta gentil tala nga po sepena. Voilà, le naza mo liselo ko betela bino ya kolbana bino ete. Neka mo liselo mo muke ya kuswana bino ya kotalisa bino ya kotalisa bino. Bino mama Eliane Nitu naza na Kongo naza na kati ya mboka Kongo. Bible bino biso ete muta ya kosala te aliati. Mutali ko be na motoki na ye. Mais na yebo ibisa bino boyo. Bino ba oboza na ba famille na mboka Kongo. Bino ba oboza na ba parents bazali, mama azali, papa azali. Tope yo oyo zata mususu mama azate, papa azate me bokilo azali. Yo mama Eliane Nitu elibelo kwa sika. Komite musate mama. Numéro na nga téléphone oyebi yango très bien. Benga na WhatsApp. Pourquoi na WhatsApp po mikolo nazana na Congo. Ah mama Eliane Nitu na fungoli la providence alimentaire. La providence alimentaire naza koteka biloko ya kolia. Biloko surtout oyebi ya kolia, eza awa pe mama Eliane Nitu. Par exemple, na kola kisaboye. Oza na besoin ya kosomba corne bœuf. Yo mtoza libanda okosomba ya moko te. Carton. Soit osombi carton ya muke, soit osombi carton ya munene, parce commande ka epa ya maman Eliane Nitu. Maman Eliane Nitu so nene akosala livraison. Na okende ko livrer ba deko esika bazali. Yo esika bolenga ba mama bokilo Tuna mama bokilo mama ko fa papa fa lenga mama bokilo parce que bango ne atikali ba deuxième parent. Oza na posa mbili. Toza na lait. Toza na lait ya muke, toza na lait OP ya munene. Voilà. Toza na modèle oyo ya milki oyo ya munene za ya mukepeza na ba prix moko za vraiment abordable soko za na besoin o hésiter te benga maman Eliane Nitu. Peu importe place yo zali commune yo zali ceux qui yo commandé ka biloko yeba ete maman Eliane Nitu sa nene a okende ko sala livraison esika oyo bozali. Toza na ba mayo oyo bozo mona na ola kisabino boye partie oyo naza na détail. Mais dans la partie oyo il y a gros et ça l'autre côté na ko la sabino puis l'autre côté c'est ka gros ezali. Donc na zo teka gros na zo teka na détail. Ma mayonnaise en gros. Obi maman tu kendo livrer maman carton ya mayonnaise en moulin. Ya moulin ezali ya mokepe ezali. L'homme doit manger par le sueur de 100 francs motoki na yo. Travaillez, prenez de la peine. C'est l'éléphant qui manque le monde. Na beta libanga pote na zuwa motete na motoki na yo nde ozuli futa yeah oh la vie est belle yeah oh voilà ba milki ezango bango bavandaka oh c'est bon oyo initi bango mo bavandaka ba yebi tozala ba milki ya modèle na modèle voilà soko commandé maman Nitu akosala nini ako livrer li bota escale mama ebo lengela ba bokilo bino ba ebo ba bokilo bo lengela fanatique revote botala ngate tozana auto bengi mafuta bomoni tozana mafuta tozana ba 5 litres tozana ba 25 litres tozana pe na ba 1 litre 5 litres za 25 eza 1 litre pe ezali mama mose libala lingela bokilo te lingela mama bokilo ce qui mama za bokufa o lingeli mama bokilo pas comme deuxième maman ce qui mama za bongo lingela mama o voilà tozala biloko ya ndenge na ndenge même ba couche pona bana ezali oza besoin ba couche o semeki nanga botaki moi nanga botaki moi ça ya botaki moi ça ndeko nanga botaki mais ça la plaisir sombele ba couche ba couche ya ngolo sombela moi si ande ko ba couche ba bébé ba pampers ezali au commandé so ko lingi carton ya pampers oyo monigo y a pas de souci ba carton na ba carton ezali maman Nitu ako livrer ba pampers ya wana ba couche ya bana ya wana nyoso yo ko linga pa maman Nitu ezali bi bobi kama Eliane Nitu alonga nzala ti nyoso ezali oh mama biso sika so batini mutamusala somba ka ya muke mama ya ngoyo otinda so mutamusala somba ya muke te chez maman Eliane Nitu
la providence alimentaire. Ça sachet sucre yango. Oh, tu as 5 kg. Si on a 25 kg ezali. Then I bisi bino maman ni tu azoteka en gros, azoteka pe en détail. Ce qui dans le but détail, oh, les eza détail. Et pas dans le détail yango. Pour gros, eza na ba sac. Voilà. Oh, tu as besoin de thé. Ba thé wana oteka na ba thé eza lisusu te ba thé yango. Ba thé na biso yango yo. Olingo sombi ya munene, olingo sombi ya muke. Ya gros, koleka munene o ezali ezala ba carton. Soko lingi en gros au sombi. Maman tu namona ki oya muke wana epesa na carton na kopesa carton. Maman tu namona ki mwa mwa epesa na carton ezali. Maman ni tasani azo sala. La providence alonga zara musala nga yango onde ba jena ngai. Comprendre? Tokolati bulbe c'est la maman. Margarine, tu as aussi Nico Mickey. Ah, toujours avec qui? Avec Mickey à côté. Boulbert. Mickey. J'ai mangé Kimi. Margarine. Tu as mangé margarine. Et Kimi, tu as mangé bon, ça va aller bon, là. Ah, on est basé Nangai. Nande Moussa Nanga, Yango, au bout de ma maniti, Yango. Donc, tout ça là, bah. Mateka nde tobenga kango bulban surtout bulban bulben bazora nde baozela yango voilà yango oyo eza détail so oza na besoin ya bacarton olingi bacarton ya monene bo balivre yo olingi carton ya oyo nyonso ezali voilà toza vraiment na nyonso oyo babaka kotukudi bionso tatu bapati to spaghetti oza nango besoin yango oyo ndenge eza boye oyo tosimbi eza détail en groupe ezali aux a détail en groupe ezali voilà ngai esimba la picharo nenge pole bonga picharo ngai pe ebonga la picharo sombela mama carton picha sombela mama bokilo carton picha so balambi pondo so ba chi picharo bazupena Thompson basanye basangi c'est pondo comme elengi please pondo mati susu et mati les susu sentiment et mati sentiment. Bon appétit déjeuner yango. Bon appétit déjeuner bon moni yango voilà so semaine maman ben douana mateka wana so margarine ba kiseli maman esa kwa nitela. Voilà, elle quoi Nicolas la biso. Maman saline, maman lié bana balie, maman bokilo déjà ça couli na ye, ali atama bloc kitoko ya moi mikolo na suka, ali atama bloc mongo ya ngebu yeleng. Ndep so to kuna ba nini ba Nutella voilà. Yango oyo toza na ngo minene, toza na ngo ya minene koleka oyo pe ezali. Ce qui peut lier carton nango ya mobimba okozango sans problème olingi pe carton ya oyo okozango pe sans problème oh sardine sombela mama carton ya sardine sombela famille carton sardine mama bokilo carton sardine ba sardine yango eza na ba carton toza na ba modèle 3 modèles ya sardine ezali awa eza na ba carton ezali oyo na simbeli bino parce que magasin eza na deux côtés oyo eza côté détail côté gros P ezali. Voilà. Toujours en gros, toujours en détail. La providence alimentaire. Maman elle est en la providence. Allons dans la micro. Nana bakoto. La vie moutolia comme la motokina. Voilà. Tous appelés na savon. Savon les coques. To kola na boye bien. Ba savon yango wana savon les coques. Tous en gros ce qui est jaune. Tous en gros ya rose. Tous en gros pena ya pembe. Ba carton ezali o ezaka ba échantillon ndenge na biso bino tozana détail tozana gros o ezaka ba échantillon et voilà pour na lelo na succès bino na mbala sima na osala nini na kolakisa bino pour moni kena côté ba soso kutu na lakisi bino na noté wana to suki na boye moi mokie pour na ki moi molonge na kolakisa bino mais na lobeli bino pa peka ke chambre froide ezali o na pesi ba désir belé bino ba bolinga ka maman ile ya neti bino ba bolinga maman ile ya neti bino ba bosi pa maman ile ya neti na basoza mutakana kotala nga te po sepano na ngai te fanatique revote kotala te po sepano ngai na mwana nzambe
nazala moto akanda te ngai nalingaka koseka na misana koseka nde epesaka bonne santé mpona journal lelo nasukisi na lukaka wana me nakosala nini nakoya lisusu kotalisa bino kolakisa bino oyo bomoni te kande nalobaka sikoyo nde toza boye naa na Congo benganga na numero nanga benganga na WhatsApp okozwa ngai passe commande na yo so passe commande livraison à domicile tokokende kosala livraison à domicile esika oyo kotinda yo tindi moko mpe mama elia nito mama elia nito azwi biloko ake kotikela nini ake kotikela famille ake kotikela libota. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzambe ni meshani bala betu boso boka matababizi.